Voilà, bonjour, bonsoir, bonjour la famille, partout où vous êtes, je vous salue. C'est votre maman Rosette. La fleur, voilà, bonjour, bonsoir. Guten Tag, guten Abend. Schönen Sonntag noch für alle, die in Deutschland leben. Ich wünsche euch wunderschönen Tag noch und schönen Sonntag. Überall, wo ihr seid, in der ganzen Welt. Bonsoir, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Salut, je vais faire une petite vidéo. Je vais faire une petite analyse concernant la mort de notre sœur Éléonore de Congo-Brazzaville. Cette histoire nous concerne tout en tant qu'Africaine et Congolais et Congolaises en particulier. Je vais parler de notre sœur qui est décédée. Je viens de voir cette vidéo aujourd'hui sur les médias en ligne et je me suis dit, je mets ma bouche. Comme ce sont des choses qui se passent dans notre communauté. Oh, au bateau Afrique, comme au sala bateau à poto, je dis, je mets aussi ma bouche. Peut-être, ezana mtumoko, à cause de l'occasion, mon vidéo en a été pas la sœur là où j'ai vu ça. Peut-être, mon doigt na oleka ou pas nanga au mon au yo ka conseil oh. Dès qu'on a dit africaine, une femme congolaise de Brazza est décédée. Elle était en vacances au Brazza. C'est pas en vacances même. Elle était dans le voyage de ce business parce qu'elle fait ce business au pays. Elle est allée, en tout cas, je ne sais pas, elle fait le business là-bas. Elle est allée, je ne sais pas, regarder comment ça se passe. Parce que quand tu investis, n'importe où dans le monde, tu dois être souvent, tu dois voyager souvent là-bas, tu dois aller souvent là-bas. Et c'est ce que beaucoup de nous faisons, nous tous, presque nous tous, oh ben investissons quelque part. Il faut que tu te déplaces souvent pour aller voir comment ça évolue. Et cette histoire, ça m'a interpellée. Parce que moi-même, je suis dans ça, qu'on investir dans Mboka, qu'on investir dans Mboka Nabino, qu'on sala moi quelque chose, pour que OP sabat moi, moussala kuna na Mboka, mutura sala na niveau na ye. Les gens ont bazo kende ko sala babilo ko wana kuna bazo tombaka ba victime, il y a ba famille, il y a ba ami, il y a ba voisin, il y a je sais pas qui au mona muto azongi muto akende ki mobimba zongi e bembe. Mais si c'est même africaine là, c'est même congolaise là, ton congolais, ake ko sala business na ye na Vietnam, ake ko sala business na ye na Thaïlande. Tina ndenge ya ko lemba business wana muto boma kuna azate. Pourquoi ça se passe chez nous? Pourquoi ma propre famille na biso de bazali ko détruit biso? On va parler un peu de ça. On va essayer de donner des exemples parce que moi-même j'ai les farungan, comment on dit ça en français? Moi-même j'ai l'expérience de ça là. Alors on va essayer de parler de ça ici. Koke ko investir na mboka. D'abord eza avantage pour na bato bazakuna. Opesi bango musala. Dede famille na yo olio tindi la kabango bambongo na ba western nyo bakata ko bambongo obando tinda bango ka boke ndoze pas gérer mbongo boyebo sala boye na boye eza biloko ezali ko eza ya ko encourager mais malheureusement nous les Africains là je sais pas qui nous a créé toko tsako nous a bena makambote nous les Africains là je ne sais pas où on a appris ça ya ko détruire quand mutu oyazoya komeka kosala quelque chose ya bien kaka mutu wana de ba oboma po batika na eloko wana tout ça là pourquoi parce qu'il y a des gens dans nos familles dans nos quartiers dans je sais pas quoi dans nos communautés qui ne veulent pas travailler mais ils veulent gagner l'argent facile tout le monde qui kaba quand tu veux l'argent facile aucun boma mutu parce que tu ne sais pas comment on cherche yozo linga ozo ambala moko okoma millionnaire obanda ko lakisa na média la personne que tu veux torturer puis tuer pour retirer mon nae. Tu sais pas combien de fois Moutouana a travaillé fort pour gagner ce que la personne a. Cette histoire na uti Olandango le long après-midi. Na zoa ki mwata mke na bina ko tana cheki na ba media na biso ali. Na kuti histoire ya ndeko na biso ya mwasi yo Éléonore, je crois. On ne dit pas son nom de la famille, mais je sais, Éléonore, ça ne peut pas être un nom de famille. Mais c'est une femme qui est allée au Congo-Brazzaville, na mboka na ye, a investi saka, a tonga moi flat na ye. Donc, lokola auberge, ils ont un restaurant na kati tout et tout.
Bande qu'on a batindeli ba bandi baya ko menacer après avoir la menacé, elle a piqué crise, elle est décédée. Bande ko biloko c'est pas pour la première fois. Ils ont les cas tout le temps dans la communauté na biso. Moi parfois je me dis mais bateau baya na poto aye ko luka. Et ça peut aider binoti. Mais quand vous tuez encore vos sœurs frères là, poboti kala kana o ya muke ya si investisaki. Tellement que vous ne savez pas chercher, vous ne savez pas vous débrouiller. Okosala nango pe loko te ti bokote kaka auberge wana et puis bokaboli mbongo et puis histoire esili et puis famille na bino botikali isu ba pauvre ya makasi. Bandeko o bakendaka ko investir na Afrique. Vous devez faire vraiment attention. Eza ba mboka na biso to linga kango. Ezali e pa abiso. Toza nango na makila moyen to éviter ango ezate. Mais quand tu prends la décision d'aller investir en Afrique, yeba ke famille eza wana. Yeba ke ba voisin baza wana. Yeba ke ba tomite mama be baza wana. Ana poto okoza na société yo sala no makamuno lingi muto occupé yote parce que tout le monde essaye à faire quelque chose pour sa vie. Mais en Afrique ezana bato ba vanda penza asala gane lokote. Azozela kaka nzamba lola akitisela man. Azozela kaka mutu moko boy akitisela man. Alors quand vous partez là-bas, allez investir. Il faut être trop vigilant. Avec nos frères et sœurs, nous les aimons beaucoup. Exactement que tolinga bangote, tolingi bango trop. Mais il faut en tout cas être vigilant. Il faut être prudent et prudente. Yeba ke bato ebele babo sanaka. Au vandi na poto, je ne sais pas 10 ans. Au bombi mbongo investir, au souffrir, au leki na babilo konyo sona po, au kangisa mbongo moko boy parce que on a projet ya okende ko fungula ma auberge na mboka na bino. Ba souffrance wana bande ko wana ba mona ngote. Koyeba te ba sacrifice oyo sali. Pour que okangisa montant moko boye pour okende fungola moi eloko wana et que za la restaurant et que za la boutique et que za la bar et que za la flat et que za la je ne sais pas quoi biloko kana so to fungola okana to fungola kawana et que za la dépôt tu as épargné petit à petit okisi moi montant moko boye tu veux aller investir dans ton pays to ki ma appelle bamboko ya mundele pourquoi ba taxe. Bato ebele balinga ba investir oko banana no wapi na mbogo ya mundele ozana 10 000 bandana ndeni. Mais dans nos pays respectifs avec tes 10 000 euros tu peux faire quelque chose et puis tu engages 3 4 5 personnes dans ton quartier et puis bato na bazu musala. Mais au retour tozwa kaka nde muto akufi babwa kili mbasu babomie bapese liboma bakuti akufi na chambre bababilo moko ezanga mituna ma babwa kili mutu mpese ngana zana je connais une femme Australie aiko fongola nani depo na Kinshasa azonga na pese babwa kelie pese ta niveau depuis azonga na pese anyokwa maboye ba passer nyose Australie ba prière na kisi Zambe asungi après 6 mois biki alapa abinga isu Afrique na lapa na boutique la bibo kanga boteke langa oboko tindi langa botile sepe botindi te ka itali bino eza ko décourager batu ebele ba mort subite oyo ba bandi ba koteli mutu azo ko investir pomboka e bonga pomboka e se développer parce que c'est avec les moussala avec les boulons de mboka se développer mboka se développer na kijaloliste te mboka se développer na ko kumisa ka batu grand prêtre mère a payé au moins 100 francs les ba payé 100 francs ou bien 100 euros ana. Mais moi prochain on lit à deni. Mboka se développe na mendicité te. Mboka se développe na musala. On essaye ya kosala quelque chose pour na bino mais na suka to ya kozwaka eloko moko boy. Je suis en train de parler si exact que na englober Afrique nyoso na sac moko boy en plastique na bois quitté. Je suis en train de parler na ba house name oto mona kawana. Ba biloko oto mona kezo le kawana. Comment vous pouvez tuer quelqu'un qui est venu investir? Loku mwane ozonga kana famille na binoti. Ndeko nanga soki oke na Afrique pour investir, il faut yeba que osali 10 ans na poto. Tu as adapté déjà d'autres mentalités. Parce que balobaka une personne c'est un animal intelligent. C'est-à-dire elle s'adapte. La personne s'adapte na milieu oya vandi. Au mona soki o vandi 10 ans na poto lero ke na Afrique o bandomona on dirait bango so bazandenge on dirait bosa makambo moko boye on dirait bazo o comme mona kwa façon na bango ko réagir ezandenge mususu parce que osé so habitué na biloko wana te
Bango moko kutu même ngana yebi na Kinshasa même ofongoli munoko te olobite mais ba olobaka ozalaka wate façon ya ko se tenir façon na yo ya ko répondre batu des mots que tu utilises oyo ezalaka ya impolitesse c'était ba mots ozo utiliser façon ya ko se tenir parfois aussi façon de s'habiller ba oyeba ke oyo avandaka awate. Donc une personne c'est un animal un animal intelligent qui s'adapte de milliers. Au vandi na poto aussi au umeli na poto. Quand tu pars en Afrique, cherche d'être une personne prudente. Cherche d'être une personne prudente. C'est-à-dire, yo osali 10 ans na poto, o investir, osi moins 20 000, ok fongo la société, ok osala je ne sais pas, kuzu na yo, nini kuna na mboko nini, na bare, ok osala kuzu na yo, na ebite, na bibwa. Mais oko lokote sou batu nyoso wana te bokola na bango bakoma ba master na oli susu ta bokomi déjà na mentalité différente bozé sou ndenge moko te. On ne refuse pas de les aider mais baza ba master na yo te baza ils sont plus tes master même o leki nanga penza oyo après ngande leki nanga oyo ba mwana mama nanga lipasa na yo azate lipasa na yo azate lipasa na yo azate. Nimm mein Schatz, nimm alles Wasser, alles was du willst. Du brauchst nicht Angst sie zu haben. Du stört gar nichts. Du stört wirklich nichts. Da ist, du weißt, ne? Wo Gläser sind. Du brauchst, nee, Glas, kannst du Glas nehmen und dann trinkst du, was du willst. Alles gut. Alles gut, mein Schatz. Wie bitte? Hast du Sprite? Sprite? Ja. Dann kannst du nach vorne im Kühlschrank gucken. Haben wir. Mich hast du. Nein, da, guck mal da vorne, guck mal. Einfach, recht, ganz recht. Ja, genau, das ist das. Das weißt du doch. Ich kenne dieses Okay. gar nicht. Bandeko. Batu wana bazali susu ba master na yo mwana mama na ngai tokola na ebuto a refuser yo te aza mwana mama na yo. Mais il faut dans la moi protection moi c'est-à-dire tu n'es plus obligé ya ko raconter nyos na place au kola la place au nini ozo mema na flat place au vandi bango ba yeba vandi toute la journée bo meli ba masanga bo fete bo nini al le ba kei ba yebi ke otikali kola lokobi me susu te bo continue lope ba bandi ndenge basali ndeko na biso Eleonore bo continue lope ba bandi pourquoi na lobi ba restaurant ba makamu nyos e koma partout dans le monde. Même en Afrique, ba resto ya bien zali, ba place ya bien boko mela café ça. Même bango quelque part bo meli café puis bo kabani mutu na mutu ozongi place oza. Tu n'es pas obligé à connaître bango ke tala ngana zo fanda na flat nanga, to na zo fanda quelque part, na za na Léon Hotel, na zali na Rotana Hotel. Ozo obligé te. To sala kanyo sona parce que nous voulons prouver aux gens que to avance, to koma bo. Yo zo yebisa bango yango peut-être ozo linga ba féliciter que tu as fait un effort. Tu es une femme forte, toi tu es un homme fort, tu as réussi à faire ça. Yo zolo bango na bongo parce que to vandi na mboko ya mundele oyo, jalousie penza ya biloko ya bongo ya biloko matériel, en tout cas ezala apenza te. Mais ozo yeba te ke batu wana eza isu batu oyo kola na bango te. Pasi oyo bakisami na bamboka na biso ya Afrique. Iso le biso to uta na Afrique, moi j'ai quitté l'Afrique il y a 22 ans. En 2001, je suis venu dans ce pays de blancs. La jambe, na tika crise oyo comme na Congo te. Et comme ezala aboité. Du fait que crise des âmes à casse, tu peux miter maison bébé ma casse. Du fait pas ces eaux bakisa, pas si épais ça kamute mama bé. Du fait pas ces eaux bakisa manabato bazan en Afrique. Mite manabango peso beba, mute maison beba. Ya moni to koma ko kama menga na bimaka awamboko ezala boité, batu bakomi ko inana, batu tu peux t'imaginer batu bo vivre la poubelle. O trouver bango no trouver en normal. Poubelle na poubelle partout. Mais baza wana pourquoi baza na choité elere muto wana baza na choité ba otala mais baza mona ke to vivre mabe mutema na ekozana ne uzala ka mabe ya moni baza na mitema mabe wana yo koloba ke bana mama nanga o leki nanga o mwana mère o lipasa nanga oui ali pasa na yo to boy tende konanga mais aussi au vandi longtemps na mboka mususu donc ezala na mamwa maîtrise parce que ndenge to okola ndenge pe ba bizaleli échange aka
mutu azalaki jeune fille to jeune garçon abande okende ba boîte banini lere aboti lere abali omona akomi mutu mususu akomi na ba sens ya responsabilité mutu azokola kutu avandi quelle place moko azokola bongo sikoyo mutu déplaçant donc boze suna ba biloko moko ya okokana te bango bazala ba comportement na bango yo za comportement na yo zo lingo sala ndenge mundele azalaka ko expliquer nyoso aza nango po ba betele maboko ba mona ki aza fort oh bango kuna ba osepela nango te po bango baza na eloko te bazwe ba kutu place ya ko bandela te baza telema na passe ke bazwe ba kutu place ya ko bandela te ba bana na commerce ni po sala nini ba teka nini ba chinois ba komo teka nyoso ba japonais ba komo teka soki ba japonais ba indien ba koma ko teka nyoso na mikate le azo aeba ke loko ko sala te yo siko ye ko fungola restaurant okomo betele masolo eko pese eko nyonga ka mutemati yango conseil na opesa kutu batu Afrique conseil te po batu Afrique ba na ba pasi bandeko nanga baza na ba pasi na bango etinda miteme beba etinda ba koma ndenge to mona bango wana ba osala ngo na côté pasi en tout cas la histoire ya notre sœur Léonore soki Léonore epesinga na pasi na mawa oke o investir mais ba famille na yo batindeli yo batu ba bomi yo kufi azape ya liboso te ba Camerounais to lela bango kaka na media o ba Congolais kutu na ba mbasu bazonga nango na ba poto na ba mbasu na ba poison na ba nini ba Congolais ya Brazzaville peka ndenge moko donc c'est à nous to vandi libanda lero zo kendaka tia na mutu na yoke bato na zo kende okuta na bango baleki na nga ba yaya na nga wana baza na ville okolo yangati donc il peut avoir la jalousie même na Bible to mona bateka bandeko ya David bateka ye jalousie bandika na Congolais te kaye aboma Abel la jalousie kaka lero zo kita na Afrique yeba ke na okende na milliers ya batu oyo ba na problème financier baza na problème bazo ba place ya obandela te bamboka etekama bamboka toyeba sous-sens na ngo te kutu oyo bakutu ndenge olobela mboka te bato yango siko bandeko na biso totika kuna bandeko na ngo bakenda ko investir na Afrique boyeba ke batu wana bayeba place ba banda te baza na mbongo ya obanda nango commerce te lero yo kitio ke ko sala commerce ko kende ko se vanter te ko kende ko luka ko bimela bango pomba te na sala ba vidéo tous les jours ko kende te olakisa bango ke yondoza po biso ba Congolais to lingaka olakisa bato ke ngande naza ngande ke bomoni nga boye naza resu moninga na bino te ko kende bongo te parce que ils sont capables de te faire quelque chose ya mabe pona zuwa parce que bango ba eba place ya ko bandela lisu te na bamboka wana Afrique mobimba en général mboka olongoleza te batu oyo baza otike famille bazanelo olia te yo muto otindela bango chaque fin du mois 200 300 po balia siko obimi na 20,000 po kende osala business obimisi bango na okomo obimisa bango na ba terrasse na ba boîte ozo sombaka ba champagne mais ozo boma ozo nyonga ka mitema na bango te ozo nyonga oyo akoma na mbongo boy soki to bomi to tika na mbongo wana obi muto aza balobaka le ventre enfamé n'a pas d'oreille hein? Mutu azana nzala ayoka conseil te mutu azana nzala ayoka mawate mutu ayebi ko luka place ayebi ki akobimisa 1 franc akotala te ke otika ki bana na poto otika ki mobali na poto otika ki mwasi na poto bana na bazana besoin no yaza besoin de mbongo wana likonda wana yo zana ngo wana donc c'est à toi d'être prudent ozoba oke na mboka nini na ke na mboka nanga Congo nanga ebeba Congo batbali akade 3 fois te Congo yoko banda ko bengisa bango na flat place ovandi ofongoli frigo otondisi ba miliki banini bango balia kango te kende ko se vanter kuna te quand tu pars faire le business va faire le business yoko banda ko invita ka bato bokende ko mela ba champagne okende ki ba fete te soki ba yebi flat oyo vandi nde signing nde osombeli bango chateau nde kominda kuna bango po bato bayele bazala soki akiko vanda na flat il faut famille ne mobimbe sala ba défilé wana ba yaka ba koti ba azolakisa benda ko ezaya yo mon frère c'est pas ta maison on loué on a séjour na yo il y a 1 mois pourquoi ti maman na yo kutu obike na mona makamunga maman na yo amona kalisusu de maman na ko tambola te mais il faut yaka na flat wana place au vandaki mon frère kendo tala bangote bato ebele basalaka ba erreur wana bandeko nanga bato ebele na communauté na biso
Tu veux que tout le monde voie là où tu es logé. Et quand on va t'empoisonner, quand on va envoyer les gens, les criminels, et comme il bat Afrique Bazar Mabé, c'est toi qui voulais te vanter. Tu te vantes une vie. Yo si on a moutoyé pour investir. A comment bimana ba boîte à son ba nini. À son ba cantine à ba champagne. Okende ko investir te, okende ko lakisa o zanango. Parce que moutoa ke omoni moutoa zana na étape ya ko investir. Azo a comme on étape ya ko jouir na résultat ya investissement te. A dépenser pas en pambati. Moulangi ya champagne na Congo eza ba 180 dollars. 180 dollars wana. Na boîte 180 dollars. Yo sombi siko 5 milangi. Olingi nini? Osa commerce nini? Ok na 20 000 pour fongola resto. Mais ok na boîte ok obimisa 5 milangi ya champagne pour obimi na famille na yo. Olingi on dimisa bango ko za na mbongo après. Est-ce que ok na ipeza osala commerce? Pour un vrai commerçant, abimisa jamais mbongo oye kozong c'est l'autre côté, jamais. Yango so kotali batutu bazana mbongo na monde, bazalaka batu moko ba kabate bazaba shishe bele ba kabate. Mutu mbongo akaba, so moni mutu azo kaba zui nanu te. Ho moni mutu kabatro a investir nanu te. Ba mutu moko ba uti ko kabela mwa 10 000 azo kindeko alinga ala kisabatu ki azana mbongo po mutu azana mbongo boya kalinga te ba yeba ki an mbongo mutu azana mbongo alinga ba yeba te azana mbongo abangaka yango komona amindele ata azana ba milio azana polo na ye moko neti polo nanga o ya Adidas Nike Ken fake Nick ne polo nanga ya Nike ezabo mona azana ngo 10 même couleur. Même pour alingite azala amonana na miso ba lakse musapite to mona ka babikolo mususu soki azana mbongo alingite batu ba yeba ki azana mbongo mutu mbongo abanga ka ba yeba azana mbongo biso sikoyo to kita na Afrique po to kende ko laksa bango ke to komi yo zana 20 000 ozana 30 000 olingi o investir mais mikolo nyoso invita famille na yo na flat place au vandi. Osombi ba whisky, osombi na mitu na ezala nini? Est-ce que bokenda penza ko investir? Atoke na 50 000. Une semaine mobimba bombela ba champagne. Mais on obimi simbongo. Est-ce que okenda vraiment ko investir? Mutoke ko investir. Fanda na à partir ya organise-toi déjà ba nini ezali. Ba média en ligne comment? Organise-toi luka moi flat no ya bien ok au vandi banda ko sa ba faire na yo. Ok o lekela bango bo samedi je vais passer. O lekeli bango na ndako o pesi bango ba cadeau na bango biso sikoyo moni ba pesa biso na ba poison na ba benga ngoni. Na ba pese. Soki ba nini yango ba boakela ngabino wana. Ba pesa ngo pourquoi parce que tolinga to ke o lakisa bango ke to komi. Bakoyoka bako sentir. Muto sentir azate yondo ozonge bembe. La étude ya place est très important. Ozo kendo sala, ozo kendo investir en Afrique. Luka nanu oyeba na mboka na bino wana. Sa nanu étude ya marché. Sa nanu étude ya mboka wana. Oyeba eloko nini ya malamu eza na mboka na eloko nini eza ya mabe. Ah, na okendo investir na mboka na nga na Congo na linga Congo mingi. Mais na Congo kuna les gens souffrent. Il y a pas l'eau potable, il y a pas de courant, il y a pas ça. Les gens souffrent, les gens mangent une fois par jour. Il y a même des semaines qui mangent chaque 2 jours. Donc, place à bon les réseaux qui ne peuvent investir. Oh, il y a bandé qui ne se comporter. C'est ce qu'on appelle d'abord l'étude du marché. Na okende ko investir na Congo. Batu balinga nini? Ah, batu balinga mingi ba fufu. Donc, na okende ko somba na nga ba manyoko na nga. Na nzela bandundu. Na yeko teka ngo na zandwa munene. Saki moko, so na somba ki saki moko. 20 000 na oyote kango sac moko 80 000 na zandu osali étude ya marché eloko nini ezoliama eloko nini etambola eloko nini biso tolinga biloko wana te obimi déjà na mbongo a partir siko ya kino bando tuna leki na yo biloko nini ezo marché awa ko na olinga na yaki na mwa 20 000 nanga moko omi poati yo moko ndeko na ena 20 000 nanga moko boye na zolinga na sala mwa business mais na zo yeba na ndenge nini te lere ki na ayoki wana
Kale ki na yo wana o ayoki ke grand frère aye na 20 000 avant di na flat ya ma Rosette ti na yebi place wana ti donc okyo koma okyo ti na pe batu wana basala o mabe ayebi déjà place au vandi yo moko o poiti ke oye na 20 000 ozoluka commerce au sala do bimi na poto kwatula oyebi na le commerce o ke o sala te. Mes amis, on fait l'étude à marché. Au talipe étude à comportement ya batu ozo ke do sa na bango. Est-ce que kuna place no kende batu batu ya niveau nanga est-ce que baza famille nanga mutu na leisa bango ndeni obeta bango masolo ke na ye na 20 000 na yebi dans le commerce na osala te ba dukelanga commerce ya osala o ba memo pa pasteur na tina mona mwasi moko aye na mbongo akomi na kini ba meme na me pa pasteur ke do bonde la e ba leki ne ba meme pa pasteur. Mes amis, obi ke tozo ka ba vie na biso sérieux te ya avant o kitana kin yeba eloko zo ke do sala oyebi ke otongana onano kuna te c'est pas grave luka flat ya bien ke do vanda banda commerce na yo samedi ok otala mama abino ozongi na flat na yo bazo obligé koyeba flat place yo vandita bazo obligé koyeba place yo vandita na eba na mitu na kuti ko koma na ba masolo anonde na ke do betela batu na ke na vandi na hotel fulani po esani eko bakisela bango nini o mema bango na flat kuna ale obotie biloko na mesa ale yo wana ola osombi ba whisky lero yebi ke bazo ya tondisa ba whisky otie ba milangi ba parfum tondisi yango wana otie ba whisky otie ba nini siko o mama na bino bimisi na kingasani asuka ti o memie na mbinza akendo mona ka vi yo komi nango après c'est nous qui vient encore pleurer ici balvasalinga famille nangai moko famille nani ela ezana mbala nyoso te mbala ebele to miteka kabiso moko na ba famille. On se vend nous-mêmes dans nos familles. Nous voulons montrer à tout le monde, que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenues. Nous voulons montrer aux gens que Tokoma, j'ai réussi déjà, je viens de l'Europe. Au moment où tu vas tout nier, tu vas comment le bana, ou tu es Europe, ou tu es oh nana tout nio yaya. Nana tout nio. Étude à marché. Même avant, quand on a monté avant que voyager. Na mona on ba na so bongi pour voyager. Ako somba nano nini ya mboka wana. Il faut à étudier ango mobimba. Batu bazalande nini, ba se comportande nini. Dans quel milieu ko vanda place aux okende. Po yo moko oyebi stati na yo. Yo ko bima na poto, ko vanda na avenue na bino soki makala kuna. Na avenue na bino na makala kuna bakulu na kutu police ekota lisusu te. Yo ko vanda kuna. Juste pour on lakisa bango ke uti poto. Donc na avenue mobimbe komi na solo ya parfait na yo. Po kuna mtu atia parfait malonga azati. Siko wana omiteki yo mokoti. Avant de descendre, so yebi ke ozana na place ici ya ovanda te ko kende te. Les obligations te. Loba matanga ezalaka eloko okokana te ozo obligé okita. Mais luka ta cousin ta ami ta mutu moko ozane na poto aza déjà na moi place à bien on vanda. Mama Rosette na okende kine pona 3 semaines mais nazaka na mbongo ya 2 semaines na opio place. No pia yo. Ok ovandi na yo, ok matanga ozongi no na hotel. Ok tolinga nde ko bombe eloko te. Tolinga ba mona biso ke tokoma. Tolinga to lakisa batu ke biso nde. Tolinga batu ba yeba ke tokomi na ngoto ya mbongo. Ndeko na biso ya mwasi oya Brazzaville na oti kolanda histoire ne lelo etindi na fongola caméra oyo babomi ye propre famille na ye parce que ba yebi place ya zolala ba yebi ke flat wana ya ye wana ndako na ye azape loger wana sa bako bakoti ba yebi ti ba ye ba chambre ya vanda ki flat ezana ba chambre bele neni ba yeba ke na appartement nde azali seke bandeko ne ba bandeko ya kuna bandeko nanga ba resto ekoma na ki ba place ya bien ya ovandi na mutu bomeli café ezali na ba supermarché nyoso na kino na batia déjà ba kit na entrée kuna boki ovanda pe bobeti masolo so lingi okendo tala bango tu prends ton taxi ok kotala mama abino na bia bandeko zala na flat na Kinshasa omona na ba tu apoto basala makambo na kini akomi na kini akeko luka mama na kingasani ya suka kwa meme na mbinza mama na yake ndo mona ka place ya vandi. Mon frère, c'est pas ta maison. C'est quoi on dit mais ça bango nini, mais on loue place pour au vanda. On dit mais ça bango pas muko ceux qui sont bini bango château, c'est loko mususu. Bon vandi bino so na château na yo. Yo zo o luka no place ya kolala. Yo zo bimisa no moi 1000 € pour zo place ya kolala. Pour meni famille no kuna ndeni.
ba mama na biso bakomi mikolo ba ya na biso biso bakomi mikolo akokanisa ta musu ndako wana eza ya yo bayo bomo pamba oke na tolete boye tia batieli yo na verre bango bakei yo komi kolelo komo lelo zongi awa oyo bato ya afrike baza mabe façon tokenda komimema kuna façon tokenda kose comporte kuna eza moko na lobi teke yango nde esalaki basala bato ebele mabe eza moko na eloko etinda bandeko na biso basala ya biso bongo. Tu investis, tu épargnes, pardon. Tu épargnes pendant 10 ans. Tu as totalisé tes 10 000 euros, tes 20 000 euros. Tu veux aller investir en Afrique. Avant d'y aller, fais d'abord l'étude du marché. Qu'est-ce que je peux aller faire là-bas? Qu'est-ce que je peux investir là-bas? Aux agapés na ba petit quartier, penga bango tourner lo ni ne tambola kuna. Exacte que sur place ndo koma ko ebita petit frère na yo na ye na 10 000 moko awa na oluka eloko akosala bino so mtu atindeli bino mbongo bosala ke eloko te na yenga moko na akoluka tama de ketch na sala na nga taxi leki na yo asimba na ata 500 obeteli solo ya 10 000 awa bando bulende ni na bimisa yo 10 000 wana est-ce que eza faute na ete eza faute ya conjoncture ya mboka et puis faute na yo bande bonanga Kayen aboma abel, bazaki tata moko mama moko, jalousie Satan a imposé à Kango batu misusu, si tout batu ba paresse, jalousie Satan a imposé à bango. Pauvreté et memaka jalousie. Yazo e bandenge ya bandate, yozo beteli solo ya 20 000 oye nango oye bikutu loko oye ko sala nango ti. So mutu wana bengeli yo ba kuluna na butu bo longola grand frère nanga za na 20 000 bo zoaye mbongo wana. Et puis to kabola après on ba kuluna na Kinshasa ba kotelinga na hôtel mutu moko asignala ki bango parce que tu n'es pas organisé avant d'y aller fais l'étude du marché savoir qu'est-ce que tu peux faire avec tes 20 000 qu'est-ce que ça peut marcher okende otuna mutu avant na Kinshasa yema obuto asala ke lokote otune sikwa pesa yo idée loko oteka na kin siko oluka nini ozo lukaliwa na yo moko ti na ebi kutu ba ambiance bokenda bolinga bokendo sana kini soki ezaka dia quoi ambiance ndango boko sala wana poto mais vous avez des vonganda partout na Belgique na France kuna kende ko sala ba ambiance mais soki bokomi na kini ba ambiance ezanga abiso ubi ba poubelle na ezanga abino ambiance ya Congo pese ezanga kabiso ambiance ndango bino bosala na Belgique na France te bosala ngo déjà kunati. Jamais mutu akei ko investir akenda ambiance te mutu akei na Afrique po akende ko investir akenda ka ambiance te azana stilo na big azo luka eloko azo sala ba calcul azana ba numéro ba téléphone oyo asia azwaki avant kita azo benga batuana ba homme ba femme d'affaires o ba sala ka même eloko yazo linga sala azana ta ya ko sangana kana ba leki na yete ba melaka ba whisky ba melaka ba nini wana lobi ko kende ko investir non ke ko investir te ok ko lukaliwa yo moko yo otinde la bango $50 chaque mois otinde bango par exemple $100 par mois mais les yo komi osombi bilamba sika osombi ba parfum ba kombo ya ba Versace na bino bolata kawana alo kiti okomi kuna somba ba whisky ba champagne tia na frigo so ibaye champagne likolo ya mesa ba c'est que mutu asaka na biso aza millionnaire c'est que mutu azala ka millionnaire mon frère tu es allé à investir ok des ambiance te mutu azana objectif tant que à atteindre angote afetate wa lukuta bokenda ko investir te bokenda ka komi lakisa ba mona yo po mutu ake ko investir il n'a pas le temps. Moi je me souviens quand moi je pars en Afrique aller faire mes choses na kozuka kutu na poko na za tellement fatigué que j'ai besoin de mon lit pour dormir mais na mi tu na ka place bozuaka ba temps wana place ni bo ramasaka temps wana ya ki outi na poto oke ko investir na Congo mais chaque pokwa ba boîte nyoso ba boaka kayo ba yebi yo okende ko investir te investir ko investir ba calcul na mpokwa na butu ba calcul ozo beta na osande nini bla 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 peut-être mbongo wana outi ko zo ngo crédit na banque awa if après un mois il faut banda ko zonga 500 na compte yo oke ko fendre la ba champagne. Les cœurs de l'homme. Bandeko na biso to tika kuna.
la majorité de l'Afrique en général, Congo en particulier, ma vie est à passer kuna. Vie est à tellement passer que ndeko na o propre ko bomayo. Ndeko na o propre ko bomayo pour à récupérer 10 000 o yakinango. Ndeko na o propre ko bomayo pour récupérer 500. Et puis na batu nyoso bazwaka ma problème en Afrique, ce que tali ezala kaka, batu baza tout autour na yo. Mutu apesa Jésus, ezala ika disciple na yeti. Liwe uta jamais musika ka batu baza pembeni na yo. C'est ta propre famille de ba o leki na yo betra ki lisolo ki oye na 20 000 mais ozo ye ba te petit. Wana so meli ba whisky, oyo mela kutu na poto te. Kuno zo lingo bi magangi na comprendre batu ya poto te na Afrique. Nzambe nanga, na fanda na nota bango. Whisky wano mela bango na poto awate po oza na tante. O mataka no be safodage oza na taba whisky wana te. Mais si ko so bo komi na kini bo koma on dirait bo lingi bo la tsabatu so ki vi moko boye o bando mela ba whisky na se ya ba whisky o bando yebisa ya na bino ya mobile ya na ye na 20 000 moko be na zo linga na investissement yebisa kana no eloko ni zo tambola mama mon frère mutu ya na bino wana azana mwasi na bana 6 alisa bango na kosenga na kokosa ke mama bino aza malade yo tindi 50 bas balie bilo olia basumi bilo olia siko ya wana ndio yo zo biseko yaki na 20 000 ayebisa o commerce ni otambola wana soki ayeba commerce otambola mbelo kuti akoma na mbongo ti est-ce que yo so congolais to kipana on to yeba commerce ni zo tambola to linga to yeba place ni musique obeta makasi mikolo yo okay tuna mutu Afrique commerce nini osala o lukaliwa na yoti ye mutu ayebi commerce ya bien po na sala kangote wana ya na bino ekotie awa etike na kati ya bongo ana 20 000 pecho na bando senga kutu semaine passée moi na ngaza malade na senga ki 100 euros ayebi singa ezate ayebi te que peut-être 20 000 wana oti ko defangwe pa camarade no posa la business ayebi te soki oke na banque ko defang bongo wana posa business yeka 20 000 na oti ko benge semaine passée moi na ngazo bela abi aza mbongo te akomi na 20 000 pecho ozonga na mbongo wana te yesi ko omona lokolo ozana ebele 20 000 wana po yo moko oyebi loko yo osana nango te 20 000 wana bango efo batika nango yango moni makambo ezokomela bato neti ndenge ekomi ndeko na biso ya mwasi Eleonore soki Eleonore na Congo Brazzaville bakotindela yo bato baye basali yo mabe boki po okenda bango bokenda bino na bon marché bokenda sheta bovandi bozolia banta ozo somba ye kuna na telefone kaka nzokande aza koyebisa batu place bino boza lere ka okende odeposer ye olingi o avancer ale bakangi yo na nzela po bayebi ki oza na 20 000 na sous alcool okobete bango masolo na poto mela masanga te mena kino mono komi gango komela ba whisky okomela ba whisky a comprendre muto eza na 20 000 ayebi kutu commerce aye osa te obike na kama bino bokendo tuna bato Afrique commerce osala bango basala commerce ni depuis obanda kotinda mongo so mona muto asala commerce na famille na bino basala te toi tu as appris ici que muto a vivraka na ko investir ndeko bando bimisilo mongo toi tu as appris ça ici bango bayebeli na Congo kuna na yebi yango bayebi na bango yango te bayebi okende pa chinois asombi eloko bato basomba na mikate pa ba chinois tiko yo kendo tuna bango azo solane na bato zokande azo expliquer place bozali ndenge ni ba osala le record déposer ba alobi okenzela akeri kuna ko na mbinza kotia mama Rosette kuna azana akena flat wana bayebi nzela ba olandela yo o baba ndeko baba namone bato moko bazolandanga mazokima bato wana balandi onde nini bayeba inde nini c'est ta propre famille c'est ton propre frère ayebi ki ozana mbongo ye mto teka azonga na mbongo wana te peut-être ya linga ki ba be mbongo ota lingi ka ba botolo mbongo ayebi te soki ba botolo mbongo ezalo kwa ba bomi yo parce que mbongo mo defaki na bimaika na kuti na flat babuki bazwi bilo na hotel bazwi bilo ko na ngani oso mutu ni nango ayeba ki ozana kati ya chambre wana c'est ta famille soko kenda ki no sali makambo na yo lero ozongo ki opesa bango mbote opesi bango mbote lobi na koya lobi nango zino avi okay ozala wana ba vivre kaka ozala wana ba souffrir kaka okipe ko tinda mbongo bato batinda mbongo des années ba 20 ans biso tout tinda ba mbongo mona mtu abonga kuna azate
Ok, nayo saliba makamuno saliba faire nayo, tu as tout programmé ici. C'est pourquoi je dis toujours la planification. L'Africain ne connaît pas ça. Planifier. Même ton voyage, il faut planifier. De lundi à mardi, mardi les 22 na au salabo, mercredi le 28 août na au salabo. Tout ça. Quand tu as tout sur les papiers, ok ne ba loenge o mela ba masangate. Tu es parti investir. Yo boke ko tala bango mais yo ke ko investir mais okoma ko kende mikolongo so ko zwa baleki na yo boke ko mela ba champagne aussi baleki na bango ko so koma millionnaire na poto ba tielo poaso ko batika na mwa lupango moko wana ozaka na ngona kini muto peki so te baza bande ko na mais des limites na vie il faut ka limite ezala Judas muto ateka Jésus azaki tu peux t'imaginer muto ba pesa e finance na ba disciple de so Jésus azaki disciple préféré tala muto o pesa e confiance au père finance Judas c'est lui qui était le financier taka ba mbongo nyoso Jésus azaki nango wana po place so bando le kazo bikisa bato bazo kabela ye muto abande ko bomba mbongo wana c'est que aza muto a confiance c'était Judas toi oh le kinangana ko samelo ngaya na ngawana wana pensa mwana mama. Mon frère, ce n'est plus ça moi na maman na yo. Tant que yo komi na moi niveau moko boy, azu moi na maman na ote. A comment quelqu'un n'est au bimiso mbongo. Et puis c'est trop normal. Parce qu'il y a za na ngota comme ndenge la kisi ko za mtu mbongo. Ya zo luka ndenge na bimiso moi là. Judas c'était le disciple préféré de Jésus hein. Talaka mutu basimbise finance. C'est lui qui gérait tout l'argent de Jésus. Na o bazo bimisa na minoko na ba bumu ya ba mbisi ye muto bande o garder yango na ba toso bande ko bikisa bango ba ye ko kabela Jésus mbongo ka ye muto bande o bombango ba ke ko kanga mbisi kuna ba bimisi mbongo na kati ya mbisi ba futi mpaku o etikali Judas muto bande o garder le petit mukofi à Jésus petit na epenza mukofi tu t'imagines finance parce que sans finance on déplacer sans mbongo déplacer Mouto bando simba finance ezaki Judas. Pose-toi cette question. Et c'est ce même Judas là. Nde azui aki sou côté ka Jésus pour na 30 francs. C'est pour te dire que dans ce monde si tu es seul. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça encore, que tu es seul dans ce monde, tu es seul. Il y a des trucs que tu dois connaître que c'est toi-même. Mouto mususu te. Parce que les roko investir, à tout le monde a bango investir. Les roko banda ko fuluka. Beaucoup ma ko zo ba intérêt. Bango ba oliati. Ba to se pela maka c'est sa famille na yo. Moi je me souviens il y a des moments où je partais en Afrique na osala pensa un mois na kenanga makamba business na tina ozonga no mona famille na ngati. Tam super na okenzela aéroport na lekeli bango wana. Na pesi bango mbote to mona na lobby na zia vio lobby na 10 na komo benga bango na zana ndako en tout cas na zonga ki fallait na zonga urgemment po na yaki ko investition na vendre ba beto le solo mwana moko bo il faut ba opérer ye ba beto le solo mwana moko bo yazana soki na mutu pasi ba beto le solo mwana moko bo ye mikolo azo kende classe te o supporter pe yango te o pesi ni mbongo o baby si budget na yo o baby si déjà budget na yo. Moi, je faisais parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, na moni famille na ngate. Mais aujourd'hui, là, barani ba ostepele, ça bango. Ce muto azo belo psika kende pas gérant. Oza kutu obligé sous o matakana bango kita na bango te. Tu les envoies chez les gérants, ba yebi place bureau et ça. Mais avant d'avoir ça, il faut d'abord okanga mutema. Il faut ozala yo moko. Pour moi, na a se développer. Nzambatia yé moko na libumu ya mama na molili kuna azo travailler. Congolais quoi linga ko travailler na molili te. Kaka bandi musala ba mona ye. Tala he, ta ya nzambe koki oza na fondation. Oza na fondation andako ta nzambe se kokaki. Aza kutu na avion, azo kende ko sala boutique na Kinshasa. Aza na 10 000 na site. Atindi 10 cartons na ya Zara eza déjà ekiti. Ye wana na avion déjà, le temps de Dieu, ma chérie. Hein? Et puis on le babando ki baza. Ndoki aliboso ya vie na yo moko. Eza yo moko. Parce que les jeux que tu fais là, beaucoup de gens ne les font pas monde la salle à kangote. Beaucoup de gens monde là na ba magasin on dit mangote. Calme dans son coin.
Parce que mbongo ebendaka jalousie. Et banana biso teza na Bible. La jalousie existe dans ta propre famille, dans ton quartier, dans ton avenir, entre tes amis. La jalousie existe. Otieka 5 cartons ya Zara na mai na agence ezokita. Yo moko ozwi 10 000 otie na sac. Ok, no fungula boutique na Kinshasa. Na kati avion, osengi place na première classe. Poko osenga ya osenga. Po mutu penzo avandi na première classe. Est-ce que azana ta ko se filmer? Mino bo saka la première classe. Mutu avandi na première classe, na business class, na avion. Azo appel téléphone na simbisi yango nani? Bo simbisa banani? Bo simbisa siko ba hotesse. Na hotesse yango kuto oseko. Osengi place po baboya na bango to osengi place na avion na première classe. Omoni le bato ba okita, oke ovana na place moko tie saki no na se, opesi ndeko na kangi yo photo. Taya nzambe, taya biso ekoki. Mama, ozande na 10 000. Eza lokola obandi musala. Siko okomi ko boaka na ba jeto. Okomi ko lakisa bato déjà que okomi. Et quand on te tue là-bas, quand on t'empoisonne là-bas, oloba biso ba Congolais ba amabe, c'est toi la sorcière de ta vie. Musala ya kitoko esala makana molili, esala makana na kimia, esala makana na kuku. Lere obima bo mutu nyonso asepeli. Omoni nyonso to sala ka ba exemple nango, eza na nature, nature ete ya kabiso. Avant moi na ba okepe ko tia ebo bozo tandinge mwana za ko se former na kati ya table na ndako na bino ayo na mobile na yo. Mais pourquoi Nzambe a bomba na libumu ya mutu? Parce que eloko ya bien e bomba makale bazo salango. Lere ko yako bima na miso ya batu. Wow, mutu nyonso asepeli. Omona ndenge mwana abota makamutu nyonso. Oh my god. Wow! Mwana na beti 9 mwana libumu ya mutu Na molili moko o kapeza molili okofia bande oganga wana. Molili. Eloko ya bien sala makana kuku na molili. Lere oya ko bima bo mutu so wow. Ndeko nanga okomi na 1 million d'euros ou de dollars na compte na yo. Yo kanisi okesuko luka baleki no bomela champagne o sala ngotin. Po oser sur na niveau ya ba champagne te, okomo boule ba société ba nini. So moni mutu chaque poko abimaka to mela. Mutu azana na mbongo te. Mutu ya mbongo azana tante. Ya okendo vanda na sheta ko vanda kana na ebite na Rotana hotel ba filmaka yo po o kanga ba photo. O matina première classe ba kangi yo photo ya mutu matina première classe. Afuti 9 000 euros na ye. Aluka pesa cameraman na filmer ye po ani. Okenda pe na business ozonga na business. Tiko kanga photo po ani. Et là, on sala tous les jours quand on a photo pour nous. Yo osengi. Outi na économie kuna ya souka penza. Avant qui doit ici au test, excusez-moi, je veux une photo ici. J'ai ma page. Je veux une photo ici sur business. Ba au test ba boya doit ici vas-y. Obengi soki leki na yo, soki pe mobali na yo, soki pe likangu na yo, soki pe oteso wana, fais-moi une photo. Bakangi yo photo yo wana mbala moko komi. Taya nzambe koki, otiango na TikTok. Po la kisa batuke okenda business. Wana ozokende ko investir. Ya. Yo kesi mutu azana 1 million kanga photo ya business. Aolinga kutu batu ba ye bateke ya voyager. Aolinga pete batu ba ye bateke azana mbongo. Azape na tango kendo mela champagne te. Akomi ko banga batu. So moni mutu akenda na kine ki bulu kutu ya batu bazo tambola na ye. Azwi nanu te. Mutu azana mbongo abangaka. Abanga batu makasi. Même son propre père akobanga ye. Aolinga peti baye bazana mbongo. Ya oba mona mutu azana mbongo bazala calme baloba trop te. Il y a des séminaires pour ça, pour venir, pour savoir gérer les biens. C'était bien. Il y a des séminaires pour ça, en week-end. Comment gérer bien na il y a des séminaires pour ça, mes amis. Tokenda komi bomi sabiso mo en Afrique et puis tozarane lote.
tozane lo te po mutu azane loko aokende komilakisa te mutu azane lo akomi bomba kuta olinga te bayebake ana kini. Moi je connais les gens bakenda akini abeti pe emwe zongi na poto ta mutu pe azongi na 500 000 akendo beta ba business ne pa 500 na poche azongi aolinga kutu ba monete mais yo sendo okei ka chetemba otie de cantine ya champagne faut pas filmer yango parce que tu n'es pas encore arrivé même pas sur la route, c'est-à-dire tu sais même pas ce que tu fais ozolingo prouver des battes, tu veux montrer aux gens que tu as quelque chose ndambongo lui osaka na mbongo ozana na fondation ya ndako ofilmer la kabiso yango qui a besoin de ta maison. Nga lo ba soki eza école c'est bon pour ba neve na biso bazana ni te ba ki otanga ofongoli ozo sala école ofele fongoli école ofele filmer yango ba to ba ki otanga osali neti projet nga na zana ngo midi pour tous donc repas à midi pour tous osali moi repas à midi moko pour tous na ba entrer ba école à partir à 11h30 12h repas pour tous osali yango poster po bana ebele yango moni na Congo bana po basa ba devoir ezate abima na classe azongi na ndaku mama azana na zandu kuna akende soki koteka nini mwana na nzala wana osa devoir erni mais soki tozaka na batu mayele batu ya poto ipare ke bozana na mbongo bosalika repas chaud pour tous na ba anteka ba école ya minene wana ata na basani ya plastique besi mwana moko tie loso tie madesu bana obalingi kolia te na mona biloko wana na Chine ba projet na nga na lingana na sa na Congo yango wana tu filmes parce que ça intéresse tout le monde mais yaya ozotonga ndako ya yo moko olala kuna yo moko yo na mwasi na onde bokenda vacances Kinshasa bolala na ndako wana bopesa mutu musala na ndako wana te za société te siko tu nous filmes ça pour que on puisse faire quoi avec. Donc tu veux nous faire prouver que tu as l'argent. Yo qu'est-ce que tu éviter que tu ambongo ko filmer te. Bo éviter. OK si tu ebi angote que mutu ala a filmer te. Parce que azo banga ba yeba ka ambongo. Tiens quoi la fondation de ton petit truc là, cave là que tu veux construire. Ya yo moko, et ça coûte même la famille na binote. Mais au vendu wana le temps de Dieu au vendu ba kitche ba plastique ba bino na Kinshasa wana au vendu wana o melasco champagne ba maso ba osala kuna champagne wana ya 180 wana ozoki no somba na boîte 180 za combien ça ciment pona muto aza ko investir na azana objectif ne ezali ko comme millionnaire objectif na ngezana comme millionnaire na qu'est-ce qu'on a Congo na que investir. Parce que dans ce pays-là, pour être millionnaire, les gens ont mouké. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'est pas exploité. On n'exploite pas. Ce sont des Libanais, des Indiens. Bazo se kabiso bazouaka lare à liboma. Soto fandi à tozo mataka ba safotage. Nako sokola ba toilette na ba koko. Ba kamo abiso. Moi je connais beaucoup de Libanais. Hein. Beaucoup. Parce que quand j'ai acheté beaucoup de carreaux, je connais beaucoup de Libanais. Et les là bango. Si tu veux être millionnaire, c'est pas en Europe, c'est là-bas en Afrique. Il faut seulement apprendre les méthodes de comment les faire pour y venir. Mutambongo akabambongo te. Si on mone mutu azabi kabaza na ngote. Botia caméra, tia kama filmer, a opesa mutu 1000 € n'importe quoi. Comité. Et puis, osa na objectif te. Moutou a un objectif. Azali ko épargner pour que a investir. Dans la période d'épargner et investir, va dépenser à te. L'air sigo okomi kozwa. Résultat, donc okomi, oebi que capital nangeza 200 000. 200 000, wana chaque fin du mois, na 200 000 nanga on investit sakawana. Je gagne par exemple 20 000 chaque mois. Tolo bata 10 000. Na 200 000 nanga. On investit ça wana na gagnaka par exemple 10 000 chaque mois. C'est les 10 000 là que je dois faire sortir d'abord 5 000 pour na ko bakisa na capital. 5 000 mususu wana ndena bandiko lia. C'est comme ça qu'on investit et puis on gagne de l'argent.
Yo oza déjà na fondation ndako mais na place ya chantier na yo wana na Kishasa. Obengi ba camarade botanga na bango 6e primaire. Et le mama ni mama. O comment benga ba camarade botanga na bango 6e primaire. Ba camarade bosanga na bango humanité. Ba camarade bozaki na ngona internat obengi bango so bavandi wana chantier otonga. Bavana boko mela ba bière. Bo sombi quartier casier ya bière bo mela. Batu ya bongo aebina na objectif elo osate. Il n'a jamais investi, a ko investira ka pe jamais. Ndako wana okaka na suka batu ya kini ba batute. Batu ya kini. Ndako wana kutu na teka mon cher. Batu wana bazoba te. Yonde ozan objectif te. Yonde oyebi elo olingi te. Parce que tu savais ce que tu voulais, tu souhaitais là. Tu n'allais pas te mettre là-bas en train de prendre la bière. Casier à bière na qui n'est pas 20 euros, pas 20 dollars. 20 dollars les a sac à ciment. 20 dollars les a sac à ciment. Au lieu d'acheter les gens sac à 20 dollars des sacs d'ailleurs à ciment, presque des sacs, je crois pour ça qu'il y a ce que ciment ça va 10 000, va 10 dollars. La tonga kala na posani. Va 10 dollars. Des sacs à ciment pour vendre si vous me la rapi boké bo soubi et sili. Tant vous pouvez les roquer pour souba bacheli au peu poison na ciment. Et puis vous venez vous plaigner ici. Oh, babomi kingandi kuna basenene. Abande ce qu'on vérifie bien au monde, abande ko exposer vie na ye. Abete famille nemo bibaba yebi ki akoma millionnaire au moment aza même pas na 50 000 na quantité. Mais elle veut prouver à tout le monde, elle veut prouver à toute la famille qu'elle est devenue millionnaire, qu'elle a l'argent, qu'elle prend que des whisky en Europe. Au moment où Amela, même pas Amela Maï, Amela ya robinet na poto, hein. Mais là, comme na kim, a comme mutu ba whisky, ba champagne. Mais si on a poto to mela ka champagne. Mais si on a poto mela, na poto en wati ko mela champagne te. Ya poto ko tu za ba 45, ba 50, ba 55, ba comme ba 100 dollars te. Mais à kokende kuna na kina kumito melaka ba champagne. Les bango ba moni ndengona. Ba sa bango ba tu apasi. Kuna vie eza pasi. Ah, c'est que muto akoma ba million amelaka champagne. Alobi amelaka champagne. Ba songi pa mama na bino. To uti kune pa ya. Hey, champagne na champagne. Ba cantine kana flat place aza. Yo moko bendi jalousie na kati na bango. Tu prouves les gens quoi? Ma chère, tu n'as rien. Pourquoi tu veux prouver les gens? Pourquoi tu veux nous prouver que tu n'as rien? Parce que Moutouazan Nango, à la kisate. Vous voulez qu'on vous dise combien de fois? Moutouazan Nango, à la kisate. Moutouazan Nango, à la kisate école. Pour éviter les intérêts de tous. Moutouazan Nango, à la kisate restaurant. Moko batubakenda. Na machine biloko anezala. Au moins, restaurant moko chaque lundi batubaya ko lia et offender. C'est une façon d'aider les gens. Congolais de ceux qui a l'ingé paye ça 100 dollars. Bon film, bazon filmé, à la paye ça 100 dollars. C'est quoi ça comme comportement? Et puis mboka moko te bonga na ko kaba. Te. Moi je n'aime pas les gens qui donnent aux gens comme ça. Mboka moko te bonga na ko kaba. Yo mutoza na ndambu. Yo investir nde. Yo boule fongole la biso ba société biso tikoto kende ko sala. Kuna tozo ka salaire fin du mois. Pourquoi tu nous donnes? Parce que tu nous donnes aujourd'hui, demain qui va nous donner? Tu nous donnes aujourd'hui, demain là, qui va me donner maintenant pour mes enfants? Quand toi tu me donnes aujourd'hui. Mais boulez bien fongo la société. Et puis engage-nous. Engage-nous. Comme ça, tu as un salaire sûr. Chaque fin du mois, tu as 100 dollars. Na zimanda konanga ya 40 dollars. Na ebite na terre jaune. To je ne sais pas, na bibo akuna. Na zimwa chambre salon nanga ya 40 dollars. 60 dollars wana. Ah, to bandi ko débrouiller na mosi nanga. To ebi que chaque mois ekotaka. Mais ba comportement na okabela batu mbongo. Na ebite soke za izaki bo senzi moko epesa ngana na ebite na kanda. Zwa 2000 wana zo kabela mutu wana. Mais fongola ata société ya kwanga kaka, kwanga. 2000 wana mutoko batoko te kanango kwanga puis ole ici base. Moi je connais une femme. À Outa Belgique, je la salue, une copine à moi. Akita na ki na 5000 dollars. 5000 euros. Aki fongo la société à kwanga. Aujourd'hui, elle est la seule l'unique aza koni na Congo a pesa ka bakwanga na ba supermarché. Bakwanga na te kama na ba supermarché akini. Akomi boss, même ngamo moyen na mona isusu ezati.
Il y a 7 ans, elle est descendue. Il y a 5 ans, elle est descendue faire le Kwanga. Azwandako. Et limité. Azwandako ko foutre na limité. Azui salika tout côté industriel. Azwindako o ezana lopango munene na sima. Na ba next. Azwindako wana. Al, ya ko foutre là. Azuisko ba mama 5 ya Kingabwa. Bakena kinkole basombi manioc. Bazo na butu omona ba kati manioc na batokisi basali kwanga. Bandeko basali kwanga. Abandi ko stiplier ba supermarché na ça et puis bazo emballer en très bien proprement. Yemoko butu. La femme là je vous dis aujourd'hui elle roule des carrosses Sakine. Awana poto azaki na ndaka ba social. Abandai ko sala ko nettoyer ba koko. Elle a pris que 5 000 euros. Aujourd'hui, elle roule des carrosses au Congo. Hein? Je ne vais pas citer son nom. C'est une copine à moi. Aujourd'hui, elle roule des carrosses à Kin. Na Kwanga. Ba supermarché nyoso ya Kin wana. Ye mtu afournira kabango Kwanga. Ba mama na ye wana azana 5 mama ba sala ka Kwanga, azana 5 mama ba teka Kwanga. A plaça, yemo kwa meme bango na jipe na plaça bango. Le basisi kote ka a lokoti bango ba yena ndako bando tanga mbongo. Kwanga moko 500. C'est nous qui sommes paresseux. C'est nous qui veut montrer à nos familles que nous sommes riches au moment où on n'a rien. Et puis elle ne travaille pas avec sa famille. Yo kanisi le qui n'a pas ça la commerce ni. Vous croyez que nous tous là on n'a pas essayé? La famille, au travers de la famille, le qui n'a pas ça ne commerce ni. Imagine depuis au bandi ko tinda mbongo ba sala commerce c'était pour ani. Na famille no combien ba senga yo mbongo. So mona muto sala commerce tamboli. Bato commerce na bango tambola ke za bato bazana ndeko na poto te. Mais oya biso bazana biso na poto tambola ata. Ya yebi mbongo ko ya fin du mois o tambisa ngondeni. Siko yo zongi na 5000 na okaka memeleki wana do lingo sa ne commerce. Bo sa commerce ni. Ba peso poison o batike na 20 000 wana. Ba ape ba lela makasi na matanga ya bato wana. O lela yo monate. Ba kundi yo kuna bango ba kaboli mbongo. Ba osala ngo pe logo te po ba ebi osala commerce te. Histoire ya famille ya Boupia. Donc c'est à toi d'être prudent. Les recomis nango ebele o kabila bango. Mais commence d'abord dans l'obscurité. Commence d'abord dans le quoi, dans les cachettes. On cache toujours. C'est qui c'est là? Allô? Ja, wer ist da? Was? Je spreek Duits. Ouais, tu dis quoi? Tu parles en français? Tu parles français ou quoi? Ja, was er kort. Spreekt je Duits oder nicht? Ja, Deutsch. Und? Was möchtest du? Sprechen Duits? Was möchtest du? Nein, sprichst du Deutsch? Ja. Okay, dann lass uns mal einen Witz machen. Was müssen wir machen? Ein Witz. Was Ich mache keine Witze. Ich bin an meinem Leib. Ich unterhalte mit Mensch und dann kommst du, machen Sie wir Witze oder was? Was sollen wir jetzt machen? Das ist kein Respekt. Ich redete mit Menschen. Ja, ich bin mit meinen Leuten beim Reden. Ich redete mit den Leuten und du möchtest Quatsch machen. Also, das kann alles nicht wahr sein, oder? Hey. Muss man Respekt jetzt von Menschen haben. Das geht gar nichts. Gar nichts mehr. Ich redete mit den Leuten, ich bin hier beim Unterhaltung und da kommst du und sagst mir, mach Quatsch. Was sollen wir beide machen? Wir kennen uns gar nichts. Mes amis, je vous disais, excusez-moi. Je disais ceci, vous voyez? C'est nous qui montrons à nos familles que nous sommes riches. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui font qu'on nous empoisonne. C'est nous. Parce que nous voulons montrer aux gens que nous sommes bien. Nous sommes arrivés. Au moment où la personne qui est arrivée là, elle a peur même de ces médias-là. Elle ne vient pas. Un riche ne vient même pas ici. Il a peur de tout. Babangaka. C'est pas pour rien qu'il y a des...
Il y a les niveaux dans la vie. Il y a des quartiers, au moins, il y a des quartiers des riches, les quartiers. Pourquoi pas Biloko wana? Biloko wana était à Kabiso. Il y a des quartiers des riches, il y a des quartiers évolués, il y a des quartiers. Moi, je me souviens, là où mon père travaillait, il y avait des quartiers comme ça. Quartier des cadres, quartier des évolués, quartier des fonctionnaires, quartier. Donc, c'est pour montrer que dans la vie, il y a les niveaux. Nicht, dass die dich sehen. Komm, komm, komm. Komm, kannst du mir Kuss geben. Kein Problem. Dann Kuss, Kuss. Immer Kuss. Ja. Wer war das? Da war nichts, niemand. Ich bin alleine. Ja, also, ich habe mit jemandem hier ja, stimmt, hast du recht. Hat jemand, der wollte mit mir reden, ja. Ich bin beim Reden mit meiner Community und der wollte mit mir irgendwas machen. So, donc, il y a, c'est nous, j'ai perdu mes idées. C'est nous qui veut montrer à nos familles que Tokomi. Ndewonanga, avant que de investir na Congo, il faut y besoin que de investir nini. Et puis quand tu veux aller investir, ok, fais ta famille. Parce que oye bate, les rojo kutana bango, babilengi wana ya bomwane koyo bando beta masolo. Nazaka na 10 000 awa nazo bate na teka ninge, na ye penda na yebiso kwange tambolaka awa, ba yebi déjà ko ana 10 000. Et il y a des familles comme ça, tu as des familles, tu vas ba leki no moko simba na yata 1000 te, ayoki oza na 20 000. O luka commerce au sala. Do yo bimi penza na poto kwaturu yebelo wo ke sa na mbongo na kinti. Kaka leki na yo wana to mona ngo ebele, kaka leki no wana okotilo batu na lopango. Et puis ok na 20 000, ok vana na lopango, obi ke bokamsanga. Oza 10 000, oza na 20 000, ok vana lopango na bino, kilelo. Ba flat ya ba 50 dollars par jour eza. Ba flat ya ba 300 par mois eza. Na kilelo, ok vana na quartier na bino ya makala. Bolimbisanga bana makala na ndenge ya mabete. Ok vana na quartier na bino ya makala, na lopango familial. Grand frère no azawana na mwasi nena bana ne 6. Petit frère no pe asi atia basi mi bale zemi azawana na ba de basi na ye. Na bana ne mi bale. Leki ya mama abino akuna. Leki ya mama abino atongi na kwe ya lopango. Yo siko na kati lopango amne na mama abino. Ay ya ya. Obeti 10 ans na poto. Bomi yo ke la mawate. Nga olate. No late. Pona yebi ke mutu azara mutu achangeaka makanisi, mutu soki aza na nzala, oyosala mabe akanela ki yote me asali yo mabe. Lopango ya bongo ki ovanda me oza na 20 000 oluka olingo sa resto. Ya, zwa flat. Et puis tu n'as pas obligé à expliquer bango eloko yaki kosala. Na yosala makambo nini otambola na Congo a. To na yeka na ngai to ya je vis avec mes copines to yeko kotala ka Congo to na yeka kotala bino mais pourquoi vande on anda kote na papa na bino atika lopango kitoko bwe munene bwe mama kolanda lopango kitoko munene te. Tu as fait 10 ans en Europe, il ne faut pas oublier ça. Tu n'as même plus le même comportement comme eux. Parce qu'un homme change par rapport au milieu. Tu te comportes autrement. Les bango ba obanda ba prière à 4 heures. Yo ko kangote. Les robando ba bia longba kuna ya tsombanda kwa. Les bango ba ko bando chauffer biloko na 22 heures po ba lia yo yebi ke après 18 heures lia kana isute. Ba sola biloko ano kokola na ngona ndako te. Mwa yo pekisa bango ezate. Ka leki na yo wana yeba ke mama bino ebisi ke yo lobaki oye na 10 000. Ka leki no azana basi mibale na kati ya lupango na bino. Ka leki na yo wana nde ako signaler ba kulu na quartier na bino. Ba koteli ba boteli mbongo wana. Et comme batu Afrique vraiment, te batu Afrique te. C'est toi qui n'es pas organisé ma chérie. Eza yo mtozo tambola na kilelo te. Yo mona ka ba leki na ngato kola na bango. Mais bango na vina na mutula bango basi ba teki okenda poto. Wana la. Ok, a poto. Luka flat na yo. Banda ko saba démarche na yo. Banda ko luka. Omoni ba affaire po etambola. Longola famille. Ba erero wana biso tuto salango. Longola famille. Et puis ma solo no ya ba business ko bete la famille te. Po ba osungo te. Bango baza bezo pia bango mbongo. Siko zo bisa bango po basani. Ba o ka kutu kanda ozo investir. Ozo investir au moment il fallait pesa bango mbongo wana balia. Kobeta bango masolo ya business no te poni
Biso siko situation to komi on dirait fête. Na mi tu na fête. Oh, so ba champagne, ba whisky, ba nini bozo bina bina lokwa bato maboma bozo ganga ganga. Oh changer perico yo tie oyo. Oyo na yena kyo perico yo. Oh ma chérie, calme-toi. Come down. Come down. Down. Come down. Pourquoi tu es agité? Namona baliki na kaka lae. Bla 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 bla. Omoni kutu kuna na poto. Demo bali wana to poto na ye wana okomba kupoza sa vie na yo. Bango basi batia ona basi ba matisa yo yaya. Tiko bete bango ba masolo na yo. Bango basi batia ona niveau moko boya na biso avanda na poto. Yo so beta bango maso ende mo bota na yo wana. Wana momeli jamba. To kabona na tata ba no komi ko emilie na famille na yo. Boka bwana me aza tata mwana na yo. Un peu de respect. Ba respecta kaye ya poto yo poza na poto. Wana momeli diamba kuna tokabana na yekutu mutu tunakomana mutu apoto azo pla batu apoto bandolo bana charisme. Mutu apoto za na charisme ozo solola na charisme. La kisa ki okomi moi obakisi culture parce que culture c'est une richesse. Obakisi déjà culture mususu na oya bino. Ozo nager katikati ya deux cultures donc tu es riche. Culture est déjà richesse. Mais au plat pour tout la raison comme na kinu kaka ndenge uzalaki baso mituna ya upeza uti na poto to kokete bakama nenyo so kufinga finga ka so ba ekotala bakia bandi otonga bango po bango basi ba klasa kio ta ndenge okiti to ko fana lopango famille classe 3 niveau na vie ezalaka tozaka na baba lié na poto tozana ba quartier ba riche na poto obona kuna calme même à ton moni mutu na fenêtre pe si bonjour quand ndenge ko ndimelobi oh penza ka bonjour ya ye benda naka batu ambongo ba tambola na quartier ba riche na asta la biso tambola ero ko bisa mutu bonjour ndenge ozongselo yo mo lobi batu ambongo baza ka bonjour abendiango guten tag tambongo bande kono wana poser sous niveau moko yo tindila bango $100 ya olia siko oke olala sous mbeto moko na leki no wana obimisa mikinja butu po biloko bango balambi o meseli peut-être yango lisusu te alobi ya yango mikinja na butu awa bamo valeur no kita ti ba ko poto ba ko ibo mbongo wana ti leki no wana ko ibo na basuti ibulu kutu ya batu bakoti babimi ibulu kutu obiki mo ngana fana ngombi mais ça c'est quel genre de gens ça là bien que ozuka place on a pour un séjour place mutu alala keza place mutu a perdre connaissance ko la les alo kwa kufa okyo kotsa mutu nyoso te o mona na ba mama bazoko ko tambola te me ba matisi escalier aya ko tala ka flat yo fan eza flat ya otongeli bango ndako ko te eza flat ya batu ba yo fana na bakiti batu bandi mikinza wana oye na famille no mobimba baye kofana na flat ya batu basumbi mikinja banini ndako batu salite bakomo simba bamiri mama kende kotala bango kune pa binoti obike nga na fani sa pesa tuna sibiso mama no okyoke notala mama na yo te fo ya kaka wana flat eza ndako no te flat eza hotel place olalaka ozotia biso na danger soki baleki no bamoni ki oza na moko bakoyolukela biso babandi bakotela biso na lopango kende otala bango kune pa binoti omona banda tongo tipokwa batu bazokota bazobima bazokota batata mwasi banoko baye kotalanga ba camarade na ngai kuna mama leki na biso na mama kulutu pona nini et quand vous tombez malade et comme yo batu Afrique ba mabete vous vendez vous-même on se vend là-bas tokenda komiteka tolinga to prouver banani ke toza nango fais ta vie calmement calme-toi calm down c'est ta vie. C'est ta vie. Et mon frère, quand tu as l'argent, okolingate, baturu wana batuba matabakita. O sala tu olongo la maman na bino place ya mabeza, o matisi moi échelon, place yo okyo kenda kotala ye.
Mais au banota c'est que maman bon côté c'est que bango na ba flat na ba ndako ba étage de niveau maman mati kuna akiti na poko ba petite sœur baye ba grande sœur baye ko so bilamba ba kendo soko langa do mo na vana no bi mais c'est pas ba tout so ba na poto mais ba komi na na poto te o ba pe mutango 10 ans na poto mais en ça l'effort famille ne mo bimba ba mo na ka flat place à vendre après c'est vous qui plairez. Moi je connais les gens comme ça. Hein? Ceux qui ont cocaté que ba yo kasango ki okomaki. Quand tu arrives le lendemain, ozu ba cadeau na bango meme les bango. Qu'est-ce que ça bango? C'est bango je suis venu mais je suis dans mes courses. Dès que je vais finir, je passerai. Voici mon numéro d'Afrique. Yango numéro nanga Congo. Si vous voulez m'avoir, appelez-moi. Je viendrai là où vous êtes. Il y a des gens civilisés comme ça. Mutuana jamais akozonga na lisolo ya poison awa to ya mbasu ozonga na ngwa wate parce que la personne est disciplinée. C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle. Na komaki mais nazana ba course nanga même si tu n'as pas de course nazana ba course nanga dès que je finis je viendrai vous voir. Obani no ko luka no moi place na yo otongi moi kuzu na yo osombi na yo soki na 5000 na ba nini kuna na ba mpasa osumi mo place no soki 3000 soki 5000 moi 10 sur 10 na yo al batongeli yo ba kuzu na yo kuzu ko tsa mbongo na kine nga pesa la bino ba idea otongi ba kuzu na go tonga ngona mo pe osisi mo osisi ezaka ba tongi ka lokola ngar ana katikati bo kati ba chambre fenêtre plafond likolo ba tole likolo plafond likolo toilette libanda ba cantine ya minene na bassin na cantine na kati ya chambre ya mbeto matela esili oh millionnaire angare ka ba konyo bangare boum eloko na osala ngo na famille te yo moko je suis dans mes affaires je suis venu faire quelque chose oui ça peut m'amonter dès que j'ai fini je passerai vous voir. Ozu ba commissionner botamboli ozu mo parcelle na ata D sur D na yo ata 5 sur 5 na yo ale ba clôturer yo ale ba tongi angara likolo ba tie ba plafond ba triplex wana kaka atie manzanza ba tie triplex bo pakoli yango couleur bo katika bo ko kata pe ba chambre na ba triplex mes amis na ba triplex bo katika ba chambre bo bambi ba porte bo sombi ba porte bo bambi ba porte bo sana 10 chambre na yo liboso tie bar. Ma chérie, okima poto. Okima poto. Liboso tie bar. Oko chepe ba mama na kwenga kaka kati ya lupango wana basale la ko ba kwanga. Kwanga wana ezoteka maka wana na bar na yo wana. Mama moko asale la ko maboke, mama mbale basala kwanga na butu na tongo boteki yango. Mama okima poto. Okima poto. Mais yo ke na 20 000 wana au lieu ça de logo ngana loba yo siko bando simba ba champagne okende ko investir te okende ko milakisa yango pe bango pe ale ba beti yo ba dodi yo bazumbongo parce que okende ko milakisa il faut avoir des idées il faut avoir ba vision na vie olingani na vie na yo tu veux devenir qui tu veux aller où dans la vie. Et quand tu commences quelque chose, il faut être déterminé. Et puis pour le projet na yo ko kabolango na famille. Po bango ba na besoin ba mo kwa biloko no za ya bango. Ba na besoin pesa bango nde. Po beta bango masolo ya projet, awe biso awe lo wesimba te ya. Ba mutu ozo sana oli o sana nini? Yende asombela ko basima moyibi wana. O wana kutu ba bengana epa bango moyibiti. Bakoma ko décourager na batu nyoso. Après on le bien na moni na zonga ke lokwa ko sala o ezate parce que on a organisé te. Tout cela il fallait organiser ici en Europe avant de partir là-bas. Bango ba mona nde résultat lero ko zonga so ba bengio ya mama za malade. O bisi bango omoni Jérôme o ya veni na biso a commencé la quelque part na nini kuna na mpasa kuna. O pesi bango adresse. Bo benga bo ebise ngana lobi bo pesa bino 500 wana gérant na yo omoni Didier ya veni na biso
akomi côté à nini kuna na barea adresse yango Avenue Kingandi numéro Kingandi numéro na ya téléphone yango wana yebisa ye kengana lobi apesa bino d'urgence $200 yaya obando lukesu ba monogram te ba Western Union te okatsana ba malili ozolukani mbongo ekomo uta kuna okomo sungaka peka batuwana olio sela bango fier olio lakisaka bango ke oza na mbongo osunga bango peka na mbongo wana yo nde kende ko investir yo investir lero bando koruzwa mbongo osunga bango peka mais n'allez pas te montrer que tu as l'argent bako doda yo bazwi mbongo wana bakaboli batike na bango l'histoire pour famille wana yebanité oh peut-être yo linga ke matisa famille na bino mais kibo nini na yo kibo ngai na yo ekomi etsalike moi famille matezate okomi mutu ya ba champagne okomo mela champagne bokensa champagne on ezani champagne champagne eza masangati boza ba alcoolique boye bate champagne eza nini eza masangati Congolais soki a découvrir eloko ekomi ka eloko wana champagne na ba sac et pas mundele eza passe oka mundele betoli kamba sac to ya champagne Allô? Here. Qu'est-ce non? Bobeta masolo ba champagne, na ba masolo ba sac. Oh ba mbongo wana ya ba sac wana, ose déjà kuzu na mbinza kuna. Ka mbongo wana ya ba champagne wana, ose déjà kuzu na bare. Kuzu wana batu bo kota butu moi. Même yo moko vandi wana boye i journée moko, ozanga mwa 1000 € na yo zongi na ngona ndaku te to 500. Oki ma potutu. Au monika sac no ya 3500 wana. Osomba déjà place. Obeti pe mwa kuzu na yo ata ya 5 chambres ya pamba. Tiaka mwa bare liboso. Batu baye ko melobi papa, bare za basi. Obi kishasa balingi biloko wana masanga na basi. Au monika muto ayena fi et puis jamais muto babimana basi na leo dimanche. Babima bango tu me mutu moko to mona bimina mwasi na. Mais bango tu baza na basi accompagné na basi. Oye bisi papa tozana bakuzu ya bien. Ake kuna akuti chambre batandi bien. Ake totala. Kuti chambre batandi bien. Basse ya munene. Na kati ya basse wana botie kantine ya ma exemple na ma. Oza bezo otia robinet kuna ta. Basse ka ya mundo. Sobi ka ba basse na o 10. Oza 10 chambre. Sobi 10 bassin. Nga pesa bino ba idea. Ya ofele kuti biloko bateka. Kanga no pesa bino ofeli. Ozuka base, osubi ba bassin a minene wana. Ba bassin. Otie chaque chambre bassin na coin ya chambre. Bassin na cantine ya minene. Na cantine sikonde eza na mai, na kati ya bassin. Essumer à bien, ba savon. Ma chérie. Hein? Mon frère, ma soeur, Oseka Mbongo. Oseka Mbongo. Oseka Mbongo. Olio kendo sa ba page na famille. Yango ba opesa bino ba poison, yango ba oboma bino parce que bozo linga ko kende ko milakisa. Mon frère, oza ko investir. Ba lakisa ka famille te. Famille ba ebi ke biloko na yo eza ya bango. Ba osala tu ba détruire musala. Po ba besoin mbongo wana. Baza bango na nzala, c'est normal. Baza na nzala, ça faute na bango te. Faute ya yo muto ebi ko s'organiser te. Nous ne sommes pas organisés. Yango bazo boma biso na Afrique tous les jours. Oh, famille nange eza na makambo wana te. Muto alobi te ke famille no eza na makambo. Eza un problème ya famille te. Est-ce que Jésus andimaki que Judas a côté kai? Petit ya mukofi ya ndenge wana muto basimbisi mbongo. Caissier ya Jésus pendant 3 ans. Donc, ça fait mal d'écouter que Batubaso koufa tous les jours. Bakenda en Afrique ou investir bakoufi. Je ne dis pas qu'il y a des causes, mais la majorité ba cause est à la kabiso moko. Quand on a 4 avions, on sait déjà na business place, on kangi déjà tie ça qui no ya faux, ya Chanel, ceux qui ya nini na bino bosomba wana. Aussi otie yango déjà. Aussi otie ça qui moko ya bien wana. Place osenga ki bakanga o photo na business. Posto kinga na kende na Afrique na business. Na ebi ke na ozonga na business. Pourquoi na kanga photo? No kanga ta? Avant kita osengi o test ba pesi o place na business otie ça ki na yo ale bakangi o photo. Okomi ko loba fivi.
Eh, vi mutra mutuna tana e tana nge koki baleki no bo ta bien tana e koki c'est qu'il y a comme une lar ba ko doda yo ba dodi yo eza bango te yo moko ye komiteka parce que tu sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas l'objectif. Na vie muto aza l'objectif ya somba ba champagne te. Comme azala millionnaire, est-ce que ça ba million et au monde na ko za ba million na ba poso ko to za na ngoyo. Hein, ozana na poso eza mafuta. Mutu ya mbongo aza besoin ya mafuta te mbongo yango mo we bongisa atentire. Talaka ba maître Gims. Mutu akomi mwindu mo boye. Oza mbongo oza besoin osomba champagne te pour prouver ba leki na yo na ba camarade no ya bomwana. Poso na yo ka yango moko. O pakula no mafuta te oluka mafuta te ka poso na yo. Ola se ko ala. Et puis ba bonne manière moko boye yaka mbongo epesaka bonne manière mbongo epesaka omona mutu aza ngebunge seka tout le temps parce que aza souci mingi te ozo obligé pour prouver biso na moi cantine ya nini ya champagne te. Mon frère ma sœur va investir d'abord mbongo yolanda yango mo ya olakisa batu te to kaka afongoli cantine moko kuna bana bakendolia na midi ya ofele. C'est le projet que moi je vais faire ça. Je sais ce qui, si Dieu continue à me donner la vie, je vais faire ça au Congo. On a mon Chine. À midi, les enfants mangent gratuit. Et puis tu finis, tu cliques au clap, tu pars. Oye kakole sabana. Pour lobby bango de venir à Pokawana. Ce moi na lié, azana courage au sa devoir. Bana biso na Afrique basala la devoir. Ta osala onde ni. Mama kendeki na ngoteka na wenze. Mama azongi na note. Osala ndeni. Mes amis, tous en habitué à réfléchir. Moi, si congolaise, je ne parle pas de tout le monde, vous allez m'excuser. Na loba nanga pour na batunyo souté. Na loba na baka wana. Mais baza entre nous. Baza na kati ya biso de moya ko distinguer ko longola bango ezate. Moya otanga ba kombo ya bato ezate parce que na yebi bango te zaka ba biloko eleka na kati na biso bo limbisaka. Quand je parle de congolaises, na loba te ke biso tout wa bazo baté. Il y a des femmes congolaises oyo na mutu na bango batia mariage. Libala, tu vas te demander, mais c'est pas possible. Parce que Libala Yango Moko, c'est une entreprise. Tu peux pas venir dans un foyer, même vide, et puis tu vis là-bas, même vide. Le mariage est même, c'est une entreprise. Là où chacun doit amener son capital. Mon ben, non, il y a un capital, non, vous investissez pour que vous salam makam. Vous foulouka. Momo na libala ba construire vie na bango na cause la libala na kati ya libala soki abali déjà moni asuki so mona mutu abala avanda na ye e na bala te na obota bana mama après au moins comme après 20 ans mon bala tiki akiko zo fi moko ya 30 ans a moni ke fi wana aza na babilo one moko ba sala ka simba mwambongo na ye atiki akiko zo fi wana. Parce que mutu aza kilo mutu balembaka ye. Mutu moko te ko vanda ka ale saka. Mutu ba papa so bando saka na ba mama biso. Pour mama so bando sala lelo. Te il faut senga mobile permission pour sala. Tana ga bando saka na ba. Mobile moko te ke o participa ka na couple na bino. Eza passe a million makasi. O mona ba réserve za. Parce que ba ka mibali me ba abatu. Femme congolaise siko azaka libala. Ke oyo ka mwasi congolaise azo beta masolo nga no loba ah. Toi est belete. On dit que ce que comme ko yeba ko sala mbongo na yo. Obando seka ko tuna mi balo to bien nzambe. To l'église to. O ka pesa l'église ko ali bala pour mo bali ozana ya otoso makasi. Pour ayebi que tu amènes quelque chose dans la maison. Na ndenge ko prouver mon ninga te do amona ke tu es important. Tu es important akati ya foyer wana. Biso on a besoin on dirait à komi na sana libana na ngaza bana na ngai lo nini ngono luka isusu. Mais la vie ne s'arrête pas au niveau de libana na bana. C'est ta vie, il faut améliorer du jour au jour. Vie va améliorer comme du jour au jour. Parce que tozo yeba il faut investir, il faut épargner. Éviter ce que ça 60 ans en bonne santé. Ce que vous bela mais vous avez déjà moi 50 moi 20 000 na yo na compte. To eloko no moko bebisi la bon. Au moins que pour se faire soigner. Batolo baka na poto toza bezo bomba mbongo te so nzaka ya ofele bo alukute
bokisa mino na yo maka mino oyo kasi mino assurance ni ofutelo mino assurance moko ofutelo mino ta eza na ba opération belé il faut sala yo moko ya moni biso to kufa ke bela po leba otala ka assurance na yo leta ko tumuto efutela ka yo oma ba komo biso ba peso ba calmant o bike mundele omoni ka carte na biso ya soin wana leba kotsa yango na machine de konanga ba yebi déjà soki o salaka société ndo efutela ka yo to leta muto efutela ko po yo yaka na poto awa po poto ba bota ate yo siko ye ko tondisela bango poto donc yo ndo lingi ya ko tondisela bango poto ba omona déjà que ozana bana 4 otika ko sala te ndeko nanga ba okomelo ba calma mundele ya bongo mundele yebi ko sa mutu kana oye bango te ba okomelo ba calma ba moni ke opération yo ko coûter 30 000 oyo te ba okomelo calma ndeko nanga biso tozana poto kuna to somba ke to futa ke lota kuna penza mama soki osala te ye ko yeba na carte no wana ka ya santé wana oyeba ke ofuta te l'état muto ça il a caillou ba ko mbo mona attends je vais te faire entrer chez le médecin ba ko si yango kuna médecin déjà lera ozokota kuna na bureau na consultation o mona te batala computer azotanga Frau Rosette n'a jamais travaillé hein. Ok o mona ka ke basala examen stelema longola eloko alikolo longoli azima nini wana ya kisasa ba mekio respirer inspirer si c'est bien mais c'est pas tellement grave oh ayo ki pensa kuna dugu mais ça ils ont pensé gravité je vais t'écrire les calmants ibuprofène tu prends ça le matin midi soir et ça va aller bazi ibuprofène ba komelo pa ibuprofène ezaka 5 € ko pesa ka 5 € kuna na apothique ok osombi a ibuprofène nzoba ndoza malade kuna batiki yango bayeba biso à partir ya carte ya soins médicaux si vous ne savez pas et loko ya ofele na mokili ezate boss pour ta vie boss pour ta vie boss pour ta vie Bago peso ibuprofène place il fallait ba meka batindo na radio o peso ibro ozoni pe na ndako ibuprofène pe si ça eza calmate si ça douleur comment appelle douleur si na biki malade ezoli ya na kati kuna malade ezoli na kati kuna tu n'as pas assurance moko ya bien je dois vous laisser mes amis. C'était juste pour dire que tokenda comité kabisonyo en Afrique. Il faut arrêter d'aller se vanter en Afrique, mes amis. Bande qu'on a biso bazan en Afrique, to se kabangote, bazan en passe. On n'a pas de mêmes conditions. Ceux qui n'ont en Afrique, quand ils n'ont pas courir qui attend 3 fois. Tous ont la même condition. Nous avons la possibilité de tirer quelque chose ici la culture des étrangers. Donc une culture c'est déjà une richesse. Dans la culture africaine, nous avons la chance d'ajouter la culture européenne. Donc c'est déjà une richesse pour nous. Et les rosus maïs là le bité, mais les rosus okende ko se vanter va avec ces mêmes idées là ya ko investir. Okende ke ba mona ko komi mutu ambongo te, ba obomo. Bango bazana ngote, bazana nzala, bazana même na capitale wana te. Ata soki o tindelie alingia kanga mutema kambana na ko benga ye concert moko eza soki babake kuna ale basi ale babandiko mela bashisha mbongo anesili mbongo aba ventire mbongo aba bamilingi masanga o se retrouver oyo okei siko kende ko investir ya komo lingi susu azu mbongo no wana parce que okende ko betela bango masolo. Mon frère ma sœur arrange-toi à partir d'ici planifie le ko lingi okendo sana na Congo ok osali yango. Je suis venu il y a 2 jours. Je dois rentrer aujourd'hui, par exemple. Non. Tu pars, tu rentres. Et puis, les facilité. Même si tu as chantier. Bosa na no fondation ya flat soi-disant flat olingio tonga mais famille no mo bimba ba yebi déjà na place de chantier za bamsu bazoya ko loka wana ka na butu place o melisa bango masanga yango wana poto biso toza bana poto biso poto okay bango so ba sebela bamsu ba ko ya ko loka wana na butu bamsu ba okende pa banganga travail dans l'obscurité travail dans les quoi
Travaille d'abord tes histoires. Baya komo na ngole rebi mito salobi. Wow. 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 Omo na tele mwana bota ba no so wow. Mais moi on a pas nzamba tika ki asale malibanda te. Eloko abie basala kango na koko. Lere yeko bima na posa mutu nyoso wow. Et nous on ne veut pas ça. C'est ça qui c'est parmi babiloko oyo etinda ba poison ezo tambola pona bana poto. Pourquoi ba bomana bango na bango mingi kuna te? Yango mona ba poison ezo tambola pona bana poto. Ba mbasu. Ba kokotela bato epa banganga. Kotiela bino ba biloko batiela bino wana soki bolinga bango wana. Bakendela bino epa ba mwalimu. Parce que vous partez vous exposer. Vous partez montrer aux gens que vous êtes arrivés. Au moment où vous êtes en train de venir investir. C'est pas possible. Tu viens investir, mais tu achètes des champagnes. Et ça a un sens. Champagne, déjà 180. 180, ça combien de sacs à ciment? Donc, tu n'es pas venu, tu n'es pas parti, tu n'es pas allé là-bas pour investir. Tu es allé te faire montrer. Tu es allé montrer aux gens que tu es arrivé. Au moment où tu n'as même pas encore commencé à marcher. Ok, il y a un objectif. Et c'est parmi les trucs qui nous fait retirer, qui nous fait, je ne sais pas, comment dirais-je, qui nous fait bloquer en Afrique. Ok, à Afrique, on a investi à terre. Ok, on a investi ndeni. Ok, on a mis la kisat. Afrique, on a atika na ba famille, atika na biso tout le cas ma famille. Et quand on a dit que tu n'es pas obligé de dire à ta famille ndenge na okaki na vidéo ba lobelande qu'on a biso ya mwasi oyo, o ba famille ne ba bomie na Congo Brazzaville. Comme na statut na ye na lembi nanga ko sunga famille. Vous jouez avec la famille. Na lembi nanga ko sunga ba famille, je dois maintenant m'occuper de moi. Est-ce que tu es obligé d'écrire comme ça là dans ton statut? Est-ce que tu es obligé d'écrire comme ça? Mutu penso aza civilisé. Abaki si culture mususu na kati ya culture na richesse mususu na kati. Est-ce que oko koma ba statut ya bongo? Tu cherches toi-même ta mort. O informer bango ke olingi o tia bango na coin o badosa makamu na yo. Commencez à faire des affaires. Quand on t'appelle, tu rigoles, tu parles, tout ça là. Évite des contacts à ma case. Tu n'es pas obligé de les écrire. Mouto a combien à Tindi en Bongolobi aux Anangotes qu'il y a au Bomaï. Tu n'es pas obligé d'écrire dans ton statut que batu ya kini bolekisi, batu ya poto bazaba na misala na binote, nga na lembi na kosungesu mutute, pona moni ni fona s'occuper si qu'on a vu na nga, ba oloba kendo s'occuper na on a cimetière. Comme une personne intelligente, il y a toujours des voies et moyens. Tu dis non, mouto asengi obisi en tout cas ngape naza ba problème mikolo. Et tu continues. Oye na en Afrique, au sali makamu, ozongi na ba ebisi biso ba mona ki yo na côté ya Wileri kuna bi batu bakoka na ke ngaite. Ata soki ya na bino akutelo bino oti kokoma siko na ba démarche mo ya mikanda otola ba papier na nge bunga na poto kuna na mona burgumese ya Lingwala. Ba memo esika wa. Leno aussi ça ba kusa na otala bino. Qu'est-ce que otala bango? Mais on est obligé de commettre la banque na statut na yo te ke nga pena na moni ba famille elekisi. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. C'était un petit conseil hein quand bijou ndenge to salaka. Namba lola abatela moko na biso. Que le Dieu puissant puisse nous donner la sagesse pour que tu puisses accueillir développer parce que nos pays africains là sera développé par nous qui ont quitté ces pays là pour les autres vivre ici. Peut-être ça va nous aider ya ko bom ça ba mboka na biso wana tôt ou tard. Méthode de quand des autres na biso nano dès qu'on aura des méthodes ba bonne manière au kende ko investir na Congo. Surtout bana ko investir na ba Afrique na biso wana ba bonne manière ko investir. Et au tinda ke to bani pe ko investir et puis sans que c'est bloqué na famille toi investir quand tu sais que tu vas investir pour que mutu soit se retrouver na mboka na yo ok no sala ngo ka pour la famille na yo te. O sala ngo pour na batu nyoso. O sala ngo pour na développement de ton pays. O banda ko se filmer te o zana business o 8 heures mobimbo za ki no kangami kuna na économie lera okita siko ke na business pour que no lobaki o tabla na business pour ça la bisoni business no ça bisoni ba mentalité moko africaine penza business no wana ça bisoni ça ajoute quoi ça aide qui juste au lieu prouver biso que vous avez mango pour muto azana ngo muto azana wala kisate kisate voilà merci beaucoup bande konanga tous à la prudent. C'est nos pays, on sait que c'est nos pays respectifs. Nous les aimons ces pays-là comme ça.
la prudence est très important dans la vie à moto. Sagesse est très important. Les qui n'ont pas besoin de mailler. Oui, bien qu'il y a que ça. Programmation, planning. Tu pars en Afrique pour 3 semaines. Qu'est-ce que tu as planifié? Tu pars réellement faire quoi? Si tout va dans on dirait que dans ça qui ndumba. Au moins pensa basi bazo kota bazo bimana ba flat. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. OK, de ko na ba malade. Ba nsuba ko ibo ba mbongo na kata. Ba film suba utikelo ba kisi kuna na chambre wana. Oyo comme pas na yo mobulu e bando so na moi sinon pampa. Zala na flat na Congo tandenge ba mibali na biso ya poto ba kenda ko sa biso ba na Afrique. Et ça normal. Et quand on vous tue là-bas et comme ba africain baza mabe, toi tu t'es comporté d'abord comment? Avant que Baro baza la mabe, tu t'es comporté comment? Toi-même. Si c'est le respect. Le respect, on le mérite. Et puis, respect. Et ça, tu as comme une place, comment on peut se respect. Ta façon de te comporter. Respecter. C'est toi qui vas prouver aux gens que tu mérites le respect. C'est toi qui dois prouver aux gens que je mérite le respect ici, là. Je m'impose. J'impose ce respect-là. Mouton peut son respect car vous êtes parce que vous êtes poto aux gens il y a parfait au pacola qui Dion et au pacola qui Jean-Paul Gaultier au pacola qui Michel Cor ne ba to ba respecter non ba respecta kande ba respecta ka mutu pona sur la parfaite to ya Versace sur la tité ba respecta mutu par rapport à comportement na ye. Nous nous comportons comment en Afrique non. Donc moi petit Dieu mon boye o como loba oh loba ba projet na yo oh Emilia Rabatu pour ba loba ki les botieli au poison on est comme yo batu Afrique ba vraiment méchanté tu t'es comporté comment yo kende ko investir et comme inde nini ba ke dotieli au poison na bar ko s'interdit na babiloko moko boye pour gagner loko moko boye congolais azana na ngote ndeko nanga mutu moko te akoma riche et puis na kati puta c'est faux. Mutu moko te akoma riche et puis azaka kati ambiance. Il faut bosser et puis s'interdire des choses. Il faut mettre des limites. S'interdire des petites choses où il faut tinda ozala pour réfléchir. Ba pesa ki poison onde nini. Flat na yo okomi si flat lokwa ndako na yo batu bakota katongo midi poko. Abotuna batu bazana ba flat na Congo. O ba poso lela. Mindeko oyo moi je crois que tu es venu investir. Comment tongo midi ba fille bazo bunda na flat à moto. Moi j'ai déjà eu que chez moi ba fille ba bunda na mobile ngo na poto aza marié. Ta niveau ba Congolo. Et puis celui-là il te dit qu'il est venu investir au Congo. Ba fille ba bunda na flat à batu. Des hommes congolais. Et puis m'tabongo aolinga ba pese respect na au pire respect. Ah ya. Le respect s'impose. Na au pire respect yo. Otiki mwasi nona bana na poto awa na flat ya batu okotisa mwasi na tongo mwasi mususu na pokwa mwasi mususu na après-midi mwasi mususu on dirait mutu moko on dirait docteur azo sa la consultation et tu veux le respect déjà. Ça a un respect hein. Merci beaucoup bandeko Ketier allo là à mon abiso c'était juste un conseil. Vivre makambo ebele batu bazo boma ba okufa ebele na Afrique bandeko na biso ba uta poto ezala mingi donc na lobaka ka conclusion eloko na lobi ezala mingi biso moko toyebaka ko nini te toyeba ko se concentrer na eloko toke ko sala te. Ok, pour investir, va investir. Et avant d'y aller, fais l'étude du marché d'abord à partir d'ici. Mais quand vous avez besoin salle, au planifier en gros. Je pars pour des semaines. Des semaines, on est fait salle tant. Au commis bureau que nous ça. Mais yo, héros déjà, au monde a battu à poto. Tala na mouchi wane batanda. Ni ka battu à poto na battu à poto. Oh les à sauver à poto. Mais bino beaucoup investir erni. Bon, on a été que ba chinois na ba indien ba boto de bisomboka. L'épée là, oh, ils ont mis la nango masanga, on a ko investi nango. Ko engagé ta maman ko alamba ka mikate ni maman na bino wana, lopango na bino. Maman na lambe la ka yo mikate wana. Ba commerce wana bino bolinga, ngo te bolingi bino so ba patron, suko. Moi si moko alamba ka mikate pa bino wana fin du mois futa ka ye. Et ça déjà commerce. Ero ba tandani na mushi kuna ba omela masanga, mona ka ba tia poto, wana jika. Les bosongi abatu Afrique wana batu te
te yonde wa mutu te yonde wa mutu te parce que le respect on l'impose bakopesa o poison bakobwaka le poison na chambre no te olingi olakisa bango eza na mbongo olingi olakisaki okóma na poto olingi olakisa bango mpe omela ba whisky na ba champagne badodi yo tolandaka baobjectif na biso toyeba eloko nini tolingi eza très important. Je vous aime beaucoup mes amis, je dois partir. Nzambe alola mona moko na biso.